Congo Millennium, Congo Millennium. Na bino balandi ya Congo Millennium maboza ebele scotché déjà ndenge toyokana kina bino na émission l'invité bosenga ki bolobi Tatiana zongisila biso encore une fois président Didier pour Moimbo Kapenza makamba lobaki et touchaki biso alors ba question na bino nyonso ba diaspora bo pesaki yango na lelo penza to ye lisusu et pa inaye na ibsaki bino ya azali moko pe ya bayo bazali parmi ba ya droit de l'homme yango tozongeli lisusu lelo penza poto sombiti na na ba question oyo bino botuna ki biso bisika oyo ezwami bino. Bonjour président Didier. Bonjour maman Tatiana. Comment boza bien? Toza bien nangolo nzambe sengo vraiment ezali sou pona biso to mona lisu lelo kasi président Didier penza likambo ya liboso to ripe ya kokota na émission ya biso ya lelo koluka koyeba d'abord to yeba likambo oyo ya bangombe wana penza président Didier eutaki wapi ezoya na vie province ya Kinshasa na mission nini est-ce que OCC batalela ki biso makambo ya bangombe yango po likambo ya ngombe penza ekomi likambo ekomi ezocha mbutu na vie province ya Kinshasa. Merci maman pour la question. Je pense que ce que tu sali ba analyse o esengeli pour na likambo bangombe wana tokomona que ça un peu moins louche na likambo parce que na est kuna parti à Goma ba masisi bamboka na nyoso tu wana et comme déjà na ba groupes armés o bango surtout basala ba barrière ba musu balingaka ba Rwandete. Mais curieusement, tout le monde est berger, qui n'a pas 2500 gombe, sans que va déranger bango na groupes armés. Et puis, nzela comment ma beba kotu na tio ya kobi makasai, baleki la kinzela ni soki baleki la kinzela ba bi makisanga ni seki ba kobi l'Équateur. Ba to ba mona ki bangote. Bo soki baleki la kinzela kasai. Oui, bien sûr, mais bakati ça qui ndenge passé, il faut les kaka ba beni ba butembu ba mboka na po baleka boleka parce que chaque bisika na nyoso te zana ba barrière ba groupes armés. Et puis ba nyama mabeba zana ba nzela wana. Bo baleka ki na ngombe yango nzela nini? Po ba yiko bimana bango passer ba to bandu ba to moni bango kakao. Donc ba yena bango na avion ba déposer bango, ce qui to ko zo hypothèse wana. Je crois. Voilà, merci beaucoup président Didier. Kasi tout na pe penza likambo oyo ya ba Rwandais otozo monaka na ba frontière na biso bazokotaka. Kasi ba Rwandais on a penza président Didier ba kotaka ndenge nini? Bazo tozo mona ba mboka misusu po na biso soki otali na ba Rwandais topo otali ata mboka kwa Congo Brazzaville awa po na okota kuna so bemba koma ba période na banga ba élection ba okate ba bimisi biso. Mais biso na mboka na biso comité moko a suivi ezalakate. Bon, le vrai problème en mboka na biso je crois que na émission passée to lobaki yango très bien que ba Rwandais ba yaka na Laurent Désiré Kabila na pouvoir tango ba yokani te ya boy par patriotisme ba sali réunion na Belgique 12 ba ken na Belgique ba sali réunion ndenge ni ba ko éliminer Laurent Désiré Kabila après ba ken États-Unis ndesiko 15 jours après ba yeko boma Laurent Désiré Kabila tango ba yeko boma Laurent Désiré Kabila bango moko ba zui possession ba komi na sommet à l'état mboka na biso donc biso tozo ko souffrir na makambo mboka na biso za problème ya occupation ba Rwandende bazoko occupé mboka na biso baza na sommet à l'état yango wana tango ba moni déjà que communauté internationale na ba congolais à diaspora bazoko tia pression libanda na ba catholique sur terrain siko balingi basa nini ba boycotter makambo ba calendrier électoral nyoso parce que ba bi ke mikolo umela raté alors po ba boycotter yango ba komi ko kotisa ba soda na bango soit déjà ba élevé parce que so ba moni bato na mindoki bato ko mona bango suspect mais ba yena bangombe lo ba commerçant or ba ce sont des militaires avec des armes ba pour la nini ba cadre déjà entré à Bandundu au cas où éventuelle attaque ya ville à Kinshasa topé ba ko bundisa bangwa na mouvement ba ya révolution ba ya biso ya ba peuple na Kinshasa bango ba ya ko sala contre-offensive donc bit na bango yango na ba na bangombe wana. Président Didier Tolobela Sika likambo ya libération ya ba prisonnier otomoni ba prisonnier politique tomoni Diomindonga la batikiye ndeko na biso honorable Muyambo yepe batikiye kasi mwana mboka basusu tolobate tolobake ba prisonnier politique mususu pe batika lipo ani libération ya ndambu wana. Bon omoni bango bazoko sibiri siko ba pression moko internationaux. Donc, la pression internationale est au Kabila à tout moment.
Et dernièrement, tant qu'on va aux États-Unis, je crois qu'il y a des présidents Sassou, Ayakiawa, Joao Lourenço et Angola, Ayaki Penakintasa, Bayako Ebisayatika pouvoir, parce que Bakoro Bayokanaki na accord à Saint-Sylvestre à respecter Angote. Pour Nakoluka, pour Yaza très risé. Pour Nakoluka influencer Batuba Mona Lokola, qui Makambazo Kosala, et comme moi Malamu, comme Kobongisa, Abimisi Mwandamba Batumba, et pas Atika prisonnier politique. Mais au fond, Asali Ango contre qui? Donc abimisika moi biloko batumoko boy seulement ka po ala que ça bato apparence qui atiki ba prisonnier atiki ne ba prisonnier te ba wana kutu ndenga za baza na babimi wana so basali so erreur akozwa bango azongisi bango kuno donc asali yango malgré ye. Impression na yo président Didier par rapport à l'élection. En tout cas, je crois que la fois passée dans le bac, impression par rapport à l'élection, il faut que na banguna bakota na mboka na biso bayaka na mindoki. Baya awa d'abord ce to bandi na président na biso, c'est un clandestin. Aya na mboka na biso sans visa, sans passeport, avec les armes. Ay kota apona ko boma biso. Bon moto beko benge garant de la nation, aza garant de la nation ya ni wapi. Bon, c'est une personne pareille, lui il peut organiser une élection pour la faveur des Congolais. Non, il y a un cardinal que nous sommes en prison à ciel ouvert. C'est clair. Donc, il n'y a pas d'élection avant la libération. Donc, ceux qui ont tout ça, les élections, il faut non tout ça la libération. Parce que ceux qui ont libéré Mboka na bisoté, élection n'est qu'aux à la bidon, toujours en faveur de Banguna. Il y a un imposteur. Alors nous devons toujours faire un effort que ndenga moni ba cardinal ba telemi wana ba catholique ba telemi biso peuple to soutenir bango to tindiki la catholique car pourvu que va sa libération biso surtout mboka efungwama parce que sans quoi ekozala passe na élection o ekosalama avec occupation donc occupage à la kabola muté pesa kana boboto te c'est ça. Toki likambo ya Baba Kyungu akomi na Lubumbashi président Didier likambo yo koki olobani na likambo yango. Mais non. Bato na tozo komona bazoko salaka ono ba rassemblement ba salinini ba Baba Kyungu ce sont des kabylistes. Bato ba travailler ki na mbula na mbula moni akomi kokoma na suka mandat tango ba pression bandaki ono bo inobo panzana ba sali système bino bo kende na rassemblement bino bo zala ba longoli o mususu azaki na CNS kuna Pierre Lumbi atindi bino bo kende bo sangana na Félix ya moni Tshisekedi akufina bere parce que baye ko balandi na Belgique na Louis Michel na Didier Randès wa sala rassemblement avant de sabatouana pour vu que baye apo basala corps moko ba me makabila na élection inane o ezaki bite ezaki yangote bite ezaki ba américain il fallait ba exploiter Kasai par rapport à ba contrat na bango ba yokana kinaye metela lelo papa na yeko kufa na bere parce que baye ko côté na ba problème wa sala rassemblement ye akomia ba signer ba sai ba ko ba signer après ba ko Kabila Siriki abaluki aboa kisi makambo nyonso to vio na kozonga zongi ali ba pesi ba ordre kuna donc eza difficile pour na biso lelo yo ko banda kota ko tozala na ba toluka ba Kyungu wa mukumu anza na tango Mobutu c'est un trouble fait atia ba trouble grave abengana baluba na Mbujima na Lubumbashi abengana bango bato mosusu bazaki na basi na bana batikaki batiki jekamina bengana bango bazonga Kasai na bana bato babotama kuna bakola donc un papa trouble fait ngai kutu na mona katina bato wana te donc on a plus besoin ya ba politiciens na Congo toza na besoin de ya Congo to sauver ndemboka na biso o wana ba aventurier bango nyoso baza ba kabiliste tout le monde. Tolo bape likambo susu président Didier likambo ya pasteur Kakenza alobi ko tango basango bango bakendaka makamna bango akolia bambongo na bango ba pasteur bazalaka te e bongo kasi likambo ekomi nini ba pasteur bakomi ko subir makambo pa ya ba combattant kuna balingi te bango bateya est-ce que ba pasteur bango bazana likambo koloba na mboko na likambo penzo koloba nini? Mais non tango tozaki bakendeki na Sun City parce que Kakenza zaki na Sun City a signé accord ya Sun City mais na kati ya bakor wana na lobaki yango mbaleleki mwana Laurent Désiré Kabila yaki ayebisi bango ke ba to moni o Rwandais bayaka ebele Rwandais ne bavotaka na kati ya accord wana bandeko na biso bazalaki Tshisekedi azalaki Jean-Pierre Bemba azalaki Bambusa Nyamwisi parce que Kakenza azalaki mosel moto atelemaka tombola mongongo aboya aloba clairement que ce sont des Rwandais ezalaki Théodore Ngoy pasteur Théodore Ngoy ndio moni bayaki ko saccager église na ya babengani
parce que ça, parce que Théodore Ngoy a confirmé que très bien que nani Joseph Kabila Azar Rwandais, Ruberu, Nyarugabwe, les autres, ce sont des Rwandais. Il a dit ça clairement là-bas. Mais bande konabiso bazaki wana tango ba moni ke mwana Laurent Désiré Kabila lobi na bango clairement que nde konabiso te otu ba Rwandais. Pas ni baboya ki akoro na te. Est-ce ba ki otu na basango, oto benga papa cardinal na oto na eta ba koro balingi ba signer biso. Ils ont demandé les abbés ba tuna ki basango que notala mikando yo toye na ngwa basali bo ba tuna ka basango te ba weli ba poste par rapport à ba na bango basalaki par rapport à balindenge balingaki ba mi futa salaire par rapport à makila ba congolais ba sopaki ba signer ba corps titi siri na kankenda zaki na Sun City basango bazaki kuna basango baende ko tindikila biso kare ke baiko koto na makambo yo ke bamoni ke non souffrance ya population ekomi extrême bazoko boma population ekomi mabe basango bazui décision na se nzambala na bango basomba basinya bakata kandai pona kosunga peuple baiko kota na makambo ezaki ya bango. Mais vous avez commencé depuis la scène de Sun City bokamati défense et sécurité mboka bopesi Ruberwa Rwandais. Et bokamati même ministère intérieur bozongo c'est Joseph Kabila. Mais bokamati déjà mando ki bopesi ba étranger ba boma ba congolais. Vous avez cédé parce que mboka tambola kananani armée. C'est l'armée qui protège la nation. Bino bokamata ba armée, bokamati armée bopesi ba Rwandais. Bozui mindoki bokamata mindoki. Bozui la police il fallait organiser l'élection à Jean Pemba moko apesa Kabila. Vous avez voulu croire à quoi? Vous avez causé la nini au retour que beaucoup zoya malamu na maboko abatuana. Donc ba pasteur bazaki na Sun City ba signaka me ba sango bazalaka te. Batika kotia ba sango na ba problème non basé causé la non sango amoni que situation comme qui très critique avant bonne année il fallait sauver situation. Andimi à corona parce que Kabila asira ki pape qui a kosali sa élection dans une année wana et élection koleka très bien papa pe andima ki na février 2017 il fallait quitter na Congo parce que Kabila asira ki aiko koma babaluki akomi ne brigand ndenge asali makambo bino nyonso boye biobo. Mais les étrangers babato na nyonso tozo komona les kankenza et les autres là ce sont des aventuriers baba ndeli mbongo ya Kabila lelo oto mona ka Kabila te bien si que oui mais pona nini bino bopekisa ki bato basa marche à le 31 tala ki bino tango bino bolobaka basango balobaka te et comme basango baloba bino bokuleki na télévision bo interdit bango. Donc vous êtes des aventuriers yango ba combattant ba na droit ya ko banso ba yekuna bo beta bango. Ce sont des méchants. Bango ne va comme si na situation parce que ya koro anande et légaliser ba Rwandais. C'est le Sun City de pesa ba Rwandais accès parce que bazaki na droit moko na Congo te et loko moko te boke ko sana bango accord ali bosali gouvernement d'union nationale. Botiki que Joseph Kabila na pouvoir, bozu ba Rwandais bokotisi bango na armée, bopesi bango armée, bopesi bango la police. Mais bo sedamboka na maboka bango na bino to bozaka na Sun City. Bo défenda biso te boma biso bango nyonso tu wana yozo komona na tabazo ko loba na rien. Bo landa bango so ba kiti kuna bo beta bango. Président Didier Niki Alei a déclaré que après ça qui na président Joseph Kabila liste ya Baye Oyo Bazalaki Babomi ya deux experts Oyo ya ONU depuis 2017 sans suite. Likamni nyoko lo bana likambong. Mais non maman Tatiana, il faut que beloko moko. Mais banani ba recruta ki banani batia ki Museveni na pouvoir ba eko zuko tuna Mobutu po batia Museveni c'est un Rwandais. Aza tout Rwandais azaki na service à Nyerere. Bazui Museveni batia na pouvoir. Banani batia ki ceux qui Museveni aza na pouvoir atteindre Congo eza occupé. C'est Museveni qui a mis Kagame na pouvoir. Mais ce sont les Américains. Yo kasi ke batona baza pour biso ba distraction bazoko satango ekomaki tango Mobutu balingaki Mobutu te babisaki eni soko okete bembene ko za traîner na ville ne bemna balabala Kinshasa. Tango Kadhafi balingaki ete ba matisaki ba avion likolo. Vous croyez que ceux qui ba américains balingi lelo Kabila to abi lelo akenda okendete ba je tout bazo salana ce sont des distractions. C'est la Grande-Bretagne et les Américains qui ont amené Joseph Kabila na Congo ba na ba Rwandais derrière l'Ouganda banda guerre AFDL. Bango ba déstabiliser plan na bango déjà na CIA basi basinyaki ke basala eloko moko à partir à Grand Lac ba utu ba boyaka yango moni abialima na kufa mais ba tuti lokwa bandimaki ba tuti tango bandimi ba pesi bango offre no moni ba utu bazana ba tuti bazana protection makasi sima ba américain parce bandima ba corps na bango tindenge bazali ya moto sa bango eloko te bango na bazo boma ba congolais te po ni congolais soki abomi asimbi tuti eko koma problème.
Donc biso to ba makako. Ba to na nyoso tozo mona ba niki aller les Américains là les autres là, il faut pas se faire confiance à eux. Bango ne ba tozo comme ça biso na situation to bango ba yebi makambo o ba pesa ki e mokanda o ba. Ça sont des distractions. Ça sont des distractions. Mandat Kabila est là depuis quand? Banani ba pesa yesusu inani. C'est les Américains ton période ya kiawa et comme on a Kabila tu sais que na Belgique, c'est ton période ye moto ya ka kaboli ba opposant bango de nani Frank Diongo boyaka. Bango. Lelo bokoya ko bala biso ba Américain ba komi boboto. Non, oh tous les koleka lelo na Congo ce sont les Américains. Bango nde baza la base nango. Alors oh apesa ki mukanda bo asala ki mukanda bo nango na problème moko te. Po soki bango tango babaki Mugabe akenda kei. Ba président nyoso batiki pouvoir tango bango ba décida ki akende, bakenda ki. Donc soki lelo ba yeko sabino ote ba Américain ba pesi mukanda bo, ba Américain ba ça la distraction. Entre temps le temps passe. Ils sont là en train de passer le temps inutilement. Ouais, toyoki ke Angola déjà à la frontière alingia kota pour aya ko défendre la population sous ordre de MONUSCO et consort là. Non, bati ko distraire biso. Soki ka mo Américain ba bisi ba Congolais ba kanga Kabila ba okanga. Armeni ni okabila zana banga ba muro ba zo ba petua ba katiere ba zaki na Lubumbashi ba komisi bango ba soda. Kabila n'a pas l'armée ici. Tout ça au monde ba tozo ko muscler biso pe na ba porte, mais c'est les Américains. Vous croyez que c'est qui? Ba na ba zo ko armée batouane. Donc on est à distraction. Si on dit maman Tatiana, côté on a monté maté. Si on dit bango ba sa ba on est ba sa ba jeune bango biso ka kande sima ba sango to piquer kaka ba kende. Alinga te akokende. Ndenge ni kasi yo po zali ko réaliser likambo yo ya communauté internationale ndenge bango pe bazoboya balobi usage ya likambo ya ba vote wana likambo machine à voter bango bazotemela yango et puis lolenge ndenge ba ebisi biso na Corneille Nanga qui azo déclarer lobby sans machine à voter wana ba élection to kena on kati ba 2019 na likambo ngo penza ozomona ngo ndenge ni. C'est Corneille Nanga, ça élection déjà liboso na monde. Depuis quand Corneille Nanga a déjà organisé les élections. Tu es bien même si ka utate bakende kolokote soki wapi ba ye na yawa boye. Ayaka ne pêcheur na Kisangani kuna, auta soki Burundi soki wapi ba ye na ya ba ko komisela biso ye Corneille Nanga au président Seni. Donc c'est comme ana mwasi à tout, c'est seulement ba vanti ba Rwandais bazo sala. Ba origine ya bato moko sika ba utela to yeba bangote ba ye ko imposer biso na mboka po ba ya ko distraire biso. Yeah, ça c'est la machine wana nanda kone. Yé même la machine wana ya zoko balelo. Ça il a tango yaka na Kisangani yaka pêcher. Ça il a machine wana. Ça ce sont des distractions. Ba machine wana biso tango to vota ki premier tour na deuxième tour. Ba yaka na machine te poani. Na élection ya Jean-Pierre Bemba na élection ya Tshisekedi. Yanga moni tango Tshisekedi azaki na Sun City a signé bakor, a moni ke bakor wana ya mabe, a bien ba ye na candidat na bango na poche. Bon, bien que Bazaki na candidat bango na poche, yo ke na 2011 na candidat ngo ya poche na élection ndenge. Ozomona combien ba politiciens na bato na nyoso to bazoko nuiri biso bazoko amburier biso na ba Corneille Nanga wana. Bango nyoso bazoko amburier biso parce que soki communauté internationale est décidé Kabila a quitté pouvoir lelo akokende. Ya jamais aboya quitter. Mais tant mandoki komele na porte ndako akendeki. Eza bango. Bango ba je wana nyoso bazo sana ba Corneille Nanga wana na batu mususu ba apparemment ba politique yo bazo sala biso ba congolais politique ya bondoki. Bondoki na butu azana face musu mena moya ala kisaka bino boboto. Ah boni oli ate. Ah na butu abiyo na kozwa yo. C'est ça politique bango ba sala biso. Et ya ba je moko ya bana mike peuple congolais to tele makaka na soulèvement populaire. Kandinga basango bazoke na biso na to tindika basango ka to délivrer mboka. Un point entre ma machine et ma ce sont des distractions. Bon, président Didier, est-ce que peut arriver à représentante, nouvelle représentante, ou ya topé secrétaire général Yaoni, chef ya MONUSCO Leila Zerougi, arriver na awa, est-ce que vous avez une influence na politique na biso? Non. Bazo changer ka stratégie, bazo changer bato na bango par rapport à ba mission baza nango na Congo. Là il a on a ya ko apporter ni baleki combien ba Roger Miss baleka ki wa swing ya leka ki baleki leki combien et là on ni congolais a comme avantage MONUSCO penda to nga na monia wa na crise na église ya ba protestants ezana victoire ya ba catholique ezana victoire ezakani na Saint Joseph ezani je crois oya ya victoire wa na Saint Joseph. Moi j'ai vu ba soda bazoko kota ko bois lacrymogène église MONUSCO a telemi.
Ba dit petelemi ba peine ba arme na maboko, ils n'ont jamais défendu un Congolais. Bon, c'est comme mission ba yaki nango ya sécurisation du peuple congolais, ba na mission nini yango. Donc dans ndenge bazana bazo saka ba distraction na ba ndeko li mbongo parce que les Congo dépensent beaucoup d'argent pour na kofuta bato wana. Bazo s'appelle au côté ba epe ko bunde tumbate bazo sa eloko moko te ba vai na bango bali ya mbongo fili. Ba benga na bango bazongo ba chômeur na mboka na bango seka ba uta. Wana zaki soki juge soki procureur na mboka na bango zongo la mosani ya juge te. Ba distraire biso pour rien. On n'a plus besoin de ces gens là ici. Tous on a besoin ya mboka na biso ezwa alternance ya sika. Tozwa to binga na ba étranger to vanda biso moko bana mboka to sala démocratie ya biso to sala gouvernement na biso union nationale comme ça to kene na ba élection et kozala ba congolais ba ko poster parce que to sala il faut to ça même o ba benga ngo recensement to ba qui parce que tozo mona même bana mike ba rola bango na este kuna donc c'est vraiment malheureux. Président Didier Eto le Basigo likambo moko penza pezo sala pe mo nungu na ville province à Kinshasa likambo ya maladie ya Ebola. Président Didier likambo na penza ya maladie ya Ebola babi keza maladie ya main sale. Elo ni ezo sa ke biso na Kinshasa penza Ebola ekomela biso. Oui mama Tatiana zo mona tendenge batikela biso ba poubelle mboka mobimba. Bikunde nyonso to ekoma na banzela partout. Tango mbule ezokonoka, mai wana ezokota na bandako ya bato ya ba poubelle epola. Mais vous voulez quoi? Il faut toujours tozwa na ba maladie ya ba main sale. Parce que tango mbule noki mbule telemaka te. Mai ezokochola, ba poubelle epoli, ba fufu ba bwaka kala, ba biloko ekoma moisi ebimi na kati ya population. Bato mosusu ozomona penza ke ndako ezindi mai nyonso ekoteli na ndako ya salité ya ba poubelle. Mais vous croyez à quoi? Et que ça na babiloko ndenge wana ba conséquences ba maladie ndenge wana. Donc nzambe kaka sunga biso mais Ebola wana na biloko wana na bato nango ekolukaka. Biso kutu to wana tinda nango te po biso toza protéger na sia makila na Yesu. Peuple congolais na makila Yesu ezali kolona ye Ebola na ekolanda nde ba Rwandais. Ka bango lokwa ba kimi bango ba rouler carrosse bazova na bandako ya kitoko Ebola ko boma bango. Mais peuple congolais akokufa nango te parce que nzambe azana sena biso parce que pour une cause juste to kolonga toujours un jour. Président Didier Eto le Bekasika moko pe lobi pona président de la République Joseph Kabila baïke surtout bino pe bata droit de l'homme déclaraki ki alobakate mais quand même alobaki. Tant alobaki on a appelé biso solution nini. Il a parlé pour provoquer les gens. Et c'est makambo Kabila lobi on a na bamboka mosunde ngeza mobulu ya terrible. Moto azokoleka na télévision aleki parce que ngana alandaka kutu makambo no esute. Nazala kutu na besoin nango te. Aleki na télévision, il a commencé à causer l'avantardisme naïe. Oh, tu sais que David Ngaba Kangangaï, c'est moi on peut l'arrêter, on peut m'arrêter. Azo benga journaliste à Mundele, petite C. Ça veut dire qu'on a besoin de folie de grandeur, manque de savoir vivre. C'est mon toit qui a cosa ça maman n'ingwana. Net yo maman Tatiana yo kopesa mission na yo za journaliste ou yo kopita nga ko ça nanga émission na bengo petite C en pleine émission. Mais ça c'est l'impolitesse, ça c'est le manque de savoir vivre. Mon toit za mayele intellectuel à cause se comporter boité. Donc, Kabila a parlé des choses là inutiles. Comme Pena Landarangote, Nanatina Nangote, alobaki pour Assani. Yebisa Somme Rambalobi. Abi économie en Bokazo qui est bien. Pendant que le peuple congolais a Koufa Nanzala. Alobaki pour Assani. Ah oui, parce que Yemoto Atindi Batoba Bomabato. Alobaki pour Assani, Natindi Rwanda va violer ma sœur. Na ba mama ya bato. Obi makambo ba déguezo ça mana est. Oui, azoko bakemboka zo tambola bien. Pendant que na est comme na maman na mwana bazo voyager na mutu ko ba rebel ba telemisi bango. Oh maman no pe ba permettre bango ba coucher ensemble. Na miso ya bato en plein yango moni ba na ya Goma bazoko ba ke toza dépouiller na ba gloire na biso toza humilier à tout et pour tout. Au moment que lobi na Goma ezaki mobulu. Trouble ezaki na Goma ya kosakana te na Bukavu. Parce que le peuple a besoin subir des atrocités à Kosakanate, mais on va vivre kuna eza biso toza ngoto ki nde peuple ko baloba ki te biso ki toza très loin na Kinshasa. Ce qui toza ki pembeni ya capitale ndelelo Kabila lali na Kinshasa te avait na pouvoir te. Parce que azas fauteur de troubles. Donc il y a wa clandestin, il y a wa tueur. Ane loko moko ya malama ko lobela ba congolais te. Seulement pour les nerver et puis asa ke babi mananzila pour aboma bango. Baboto la biso mindoki ya ba congolais na lokoso bazongisa mindoki na $100. Donc ozomona niveau ya bato eloko eko protéger yo kamati likolo ya $100 ozongisa yango étranger.
Alors il y a commis déjà dans prise liko na bino. Yango azoko balelo na fierté na ko aleka kanena Kinshasa na mutuka ateli boko boy. Qui peut le faire du mal? Il est sûr que mando kinyo sotu bozwa ka bopesa ka bango bakende nango ekatisa Goma. Ekende Rwanda na Gisenyi. C'est ça yango azoko avec arrogance. Tout ce qu'il a dit là, et là qu'on dit yango ya malumunga o ya lobi, o mokimomba balanda ki pe basepeli. Non. Balingi ba préparer référendum pour basa référendum ya sikali ya briguer sous 3e mandat. Tout ça c'est quoi? C'est une provocation à la population. C'est ça. Président Didier, Tokomi Penza Asuka émission à Biso Lelo l'invité pour na balandinyo sur la diaspora, bosenga ki tetozong c'est encore une fois président Didier, yé Penza au bosso ya baetando ya bino au bosso baike balanda biso na ba téléphone, baike balanda biso na ba machine na bango, baike balanda biso Penza na bisika nyonso esenge na Rolanda biso sur Congo Millennium, kasi président Didier soki ezali na message moko ya kopesa na ba nyonso bazolanda na monde. Non, la République est en danger. Dans la République, c'est un danger terrible. Tout ça courir danger terrible. Parce que les Rwandais ont une école na Rwanda. Ils ont apprendre des langues tout ya Congo. Qui Congo, Chiluba, qui Swahili, qui Mongo, qui Tetela, qui Yaka, qui Mbala. Nyoso basi basali ba école kuna. Ils ont pris les Rwandais na ba bourse ya République démocratique du Congo, batindi ba Rwandais belé ba tutsi. Na États-Unis, na Grande-Bretagne, bazali bazoko koyekola. Bangonde balingi ba ya koya ba officier lobi ya Congo. Ba soda Rwandais au mona ka bango na Congo, soki azui masasi azokiawa. Le gouvernement congolais a condamnisé ba soda wana na Rwanda. Pendant que ba soda na biso ba katana maboko makolo bazo senga ka ba 500 francs. Vous imaginez qu'un soldat congolais a kufa FRDC eza sous na makoki même ko sombela soda serke ete bakunda ye. Soki soda akufi fo famille ne baluka bakunda ye, o moto alapa kinda ya kokufa pona ekolo. Serment basala liboso a drapeau mais bakomi ko kamata soda congolais lokola eloko moko ya pamba moto azoko kufela à drapeau. Et bembe soda ekoma famille baluka serke bakunda ye misuku tu bazaka même mutuka komemena na cimetière ezate ba tie vélo mi balé ba memi soda ya mokolo père mosusu officier na mona un capitaine bazo kende na vélo tikitambo. Vous imaginez mboka ndengwana? Est-ce que la police ou bien l'armée basengi ata ambulance okende kunda soda? On est en train d'honorer les militaires rwandais. Est-ce que Rwanda zaki motako saka na congolais? Barondo ba yaki pendo botole mosale tout kende. Pe aki melelo yo bakomi ko saka na biso bande ko na ngai mboka yana likama grave. Soko moni na mboka bazui batseli bino archevêque ya Mbaka. Mbaka mina gende seki bagare ali. Catholique ya Monica ki abi mosengo lokwa mo avievi mosengo habite petit nga je sais pusani mwana na lokwa za mwana mingi akomi ko saka na nga likambo te yo ambongo zwana no mwana na beteni yango moni bakamati batindeli bino cardinal ngwaka bayanketi bino na poto kuna même biso to yale awa eloko asuke tika kaka to bagare na bango po bakende donc il faut to signer kaka parce que choix ils a souté eloko asuka yangwana eloko ya suka yango na président Didier toto na moto na msu penze elingai tango zolo balikambo ya marche pe ya balaïque ya tout zandenge nini. Ah oui parce que basango basi balapinda ibalobi que maintenant c'est le mysticisme qui vont délivrer le Congo. Bazui bondokina bonganga bakotisi. Mais moi je me demande est-ce na Congo bandoki bazaka souté pour na mona nga za na tangi classe nga pasteur na Nigeria. J'ai vu na Nigeria j'étais donc baje bosala ka Rwanda ba okota na nyeba ko sila na mystique kuna jete kuna ezalaka ya fara bon ba congolais balaka sou bandokité bon ba congolais bazalaka sou makasité comment ils sont humiliés na niveau yoke bato ba étranger ba ya ba kota na mabele na bango ba bomaka bango peto beta bato ba betaka maboko okomona ba mama mosuna wenze bazoko crier oh non tokende marche te parce que bato ba kufi mingi biso tokoteka te tokolia te mais liwa déjà na porte ndako na yo. Économie mboka yana difficulté ba yepe na mindoki bazo yana ngo botango beta masasi ona ba balle perdre ko zona katanda kote o toti keso ka ko vanda vanda toti ka bo makabiso. Regardez la mentalité donc ce qui est là to télémité mikole ko ye ko zala passe mingi poto libérer sumboka na biso alors ezala te ke lo biso ki to koti na bankunda bana na biso ba ko popola ko fouler tombe na makolabi soki to zala ndeki to zali ko la bolole ya batata oyo
non lobi tolingi bana biso tango bakotelema balobi tala papa na biso monima na biso ya libération monima ya indépendance monima ya changement ya victoire lelo biso soki tokomi ndenge tozali papa na biso nde basalaki musala oyo moni ke tokoma ndenge tokomi bandeko na ngai totelema mboka eza na danger baye na bangombe yango eza empoisonné baye na bangombe baza na baremema na se wana bato bayaki na bangombe soki 4 babimi déjà soki bakomi 80 personnes bamona miniti bakomi kobenga na baktotoni bolongwa ndenge tozokoloba bakomi deja na porte ya Kinshasa wabo bazokingaki ngombe ya kosomba uta Rwanda pendant que tuaka na bangombe na biso eza na babandundu na bandundu ngombe ya mobimbe ezaka nango ba 100,000 francs oya bango baye nango biso sengi bango yango biso za besoin ngombe ya Barwanda yao bateka ngo na mboka na bango bayeli biso nini. Donc la République est en danger bandeko nanga ali kameze na nzela totelema parce que tokomi na moto ekomi na porte ya ndako soki tosali lelo te lobi ekozala pasi. Merci beaucoup président Didier pour ndenge to benga ki openza invitation na biso o yambi biso na boboto nyonso poto sa na liso émission kasi ezala mbala ya sukate. En tout cas vraiment nga pe na sepeli parce que omoni biso tozalaka na kati ya Facebook tozoka penza ba occasion ya s'exprimer boete ki bandeko na biso bayoka bien que za na internet mais ezo tambola quand même musika batebele bazokolanda mais net tozine si biso opportunité quand même ya koyoka kapo eza na capacité ebele omona ba preba wenza droit de l'homme baliali ya bambongo bakoma batu na bango tozalaka na ba réunion Monisco okomona ba pesa transport boy ba kuna bazwaka na bango ba $200 mais bino ba pesa bino mo $20 ona bofuta pe omona po yo yozaka contre pouvoir na ba pesa transport ko tele mango mo batu ba pesi ozomona kaka ke bato yo baza penda pour biso te pe ba traité ce sont des gens ba na kana bango bayaki na mission moko pona ko soutenir balkanisation ya RDC. Donc le kola biso tozwaka ba occasion ya koleka na ba télévision na bango te po ba olingate. Alors mama mutu leka kaka na ba oyo boye bino boyo kaka biso na ba poso tozala ngo na mitema to esprimaka. En tout cas na CP mingi nzambe apambola mama Tatiana. Merci beaucoup président Didier, merci na balandinyo sur Congo Millennium émission l'invité bosenga biso bobi Tatiana zongi c'est la biso sous président Didier pour penza makambo alobaki ba question na bino pe obotindela ki biso ezubi ya no mokola lelo. Merci beaucoup na baenyoso kasi ndeko moko penza tuna kinga motuna moko ya koyeba Eric Lusando atuna ki alobi Tatiana so yambi président Didier tuna absolument kama masasi o penza ezobeta kana este kuna likambango pe na bosa ko tuna yango vraiment mais to tuni yango pour tozana na kati ya émission. Ah oui parce que Kagame alobaki ke ba armée congolaise ezo violer territoire na ye. Mais l'armée congolaise est violée territoire n'endengeni parce que y a déjà ça violé territoire à Congo depuis que la massacre Zatina sommet à l'état tia gouverner na ya. L'armée congolaise est ko violé ko territoire rwandais. Te bangonde bazoko ya ko luka ko boma basoda congolais bazo luka ba créer trouble. Pour l'élection ça matin Belgique ça a pression na Vatican a Belgique pression Belgique a BC États-Unis qui Kabila effort kende d'ailleurs on a pas ça bien information mususu mosengo benga ki Kabila lobi na palais de la nation ABC qui a bisa CPA tikaye a bisa pe ba congolais mususu ba déranger était pour que atika pouvoir mosengo biwane za capacité ne lisouté parce que moment ba pesa ki ba priorité a kende et simba kité ozo komona donc armée rwandaise bazoko lukabaya tango Belgique a pression États-Unis Kagame ake komona ba partenaire na ba lobby na ye Grande-Bretagne ba 5 bati ki la Kabila accord de temps mais États-Unis trompe à boy abi miette. Il est à la base de la souffrance du peuple congolais, il doit quitter le pouvoir parce qu'il est tenté de tirer sur son propre peuple. Et yango moni Kagame a commis ce que créé guerre entre Bissona et FARDC pourvu que tango bato banda kufa baloba ke non lokola mobulu ezaki ba créer état d'urgence élection ça ma soute ba jeune bango bazo sa yangwana peto yebango parce que FARDC ce sont les soldats rwandais bato na kati bazo diriger ba officier militaire na este kuna ba soldats rwandais nde baza à la base ya makamunyo surtout armée congolaise ça kani ba FARDC wana bazo ba étiquette baza ta na moi dit soki James Kabarebe baza na courage ya koloba ke armée congolaise ko bo mata nzinzité c'est que ba bi comment ba siéger bino boza na force moko li souté. Et je vous informe que ba avion ya ba armée rwandaise kiti awa ya kosakana te ba rwandais ba kiti na Kinshasa
tozoka ke ville ya Kinshasa eza encerclé bakoti na bakongo baza ebele na balon un seul homme tobenga na bango tozala te ke oyo mokongo oyo boye nga parti tele ere tozala mambo parti politique te toza na ere ya biso nyonso tu totelema tobunda mpo mboka na biso ezala libéré. Kotaka président Didier, est-ce que tant que penza bozo tate que président de la République peut na nyonso ka za mabe pona yo malamu moko asala te? Oh, mais maman moto aye koluka bomayo akozala moto ma. Quelqu'un qui est venu avec les armes pour vous éliminer. Il n'est pas un bon samaritain. Il est venu pour vous tuer. Okozela makama mamu na moto ndenge mwana ndeni parce ya joaki mission akoboma. Pe ako éliminer ba Congolais pour faire envahir ba terrain na bango na ba Rwandais. Il y a eu un intérêt à peuple na zana tina note. Est-ce que tout a besoin de bantu? Non, lui il défend que les intérêts à bande connaît ba touti. Azana tina ba bantu te. Donc ya ken abino. Donc yendinga azana eloko ya malamu akola kisa Congolais te. Bozo mona kanayo azo sala. Azo bare bino na kanai. Au vie aussi de tous bonimbo bimatina ba porte à l'église. Yo somona depuis mokili banda qui a ça oya ko zala akoko profaner temple ya ba catholique ndenge wana zapi omona ki ndenge ba lusi manzate ba tonyo surtout bazoko sakana cardinal mosengo na télévision na monde entier somona ba sakana cardinal ndenge wana ko finga cardinal yango na cardinal lobi ke ba médiocre il faut ba dégager. Merci beaucoup président Didier na maloba na penzande totie litono na émission na biso ya mokolo ya lelo sinon merci na bino nyonso bae oyo bolandi biso mokolo ya lelo merci na ba diaspora merci na bando na biso ya Kinshasa merci na bayi politique nyonso ya opposition pe ya majorité présidentielle émission l'invité Congo Millennium eza po na bino nyonso bomoni pe que bozana besoin droit de réponse tozali wana ba numéro ezaka na bobengi biso tokoya tosali na bino émission pour que boyabo lo basoki boyoki kamoko boeza yango te bopesa biso éclaircissement sur yango. Merci beaucoup na balandi nyonso, merci à toi Claude Mponda qui merci à Eric Lusando Soif de servir les autres. Merci à toi. Merci également à Ferre Boyenge Igo, grand frère L Kinaye Tatiana Osango vraiment. Et le boss, le nouveau riche, Blaise Ekouchou Motoambongo. Merci na Ope Penza Akolanda Biso, Lenx Longelo, les piliers de Bundes. Merci à Pino Pinocchio, les barons de Bundes, Mobile et à Maman Mimi. Merci aussi à celui qu'on appelle Serge Katembo, grand frère propre à Isabelle Katembo Motema. Eric Lusando de nous avoir suivis, je vous aime beaucoup. Fifi Chongo, Motema, Yayemei Vital Bouchebou, merci Nabino Nyon Sobaibo Messe Nicolanda Biso, Boboto Bondeko Koba Korenye na mabota mabino, et Tosuki Sarami Mingi na mon boss, Ye Abota Mande Poa Sepelisa. Ricky Dibendi, mon boss, papa na Tatiana Osango. Merci également à Maman Jolie, merci à tout le monde, Maman Jolie, Maman Abana et Belé, na lingio vraiment mingi. Boko bakolanda biso na Congo Millennium, numéro na biso eza affiché na ba écran na bino, bobengi biso. Merci na équipe technique vraiment à Lelo et Kita qui vraiment Lelo pour na émission. Merci à toi Jires Mwanda pour na Bilili Kitok. Merci à Jordad pour na montage Lenda. Merci à tout le monde na kolanda biso. Merci aussi à celui qu'on appelle Flori Beyoukou, vraiment botifi, Bambo Tebele, place aux Olanda Biso et Komi. Merci aussi à toi, Apache Mawet, le Brésilien. Merci à celui qu'on appelle Tadi Mounsansina, depuis vraiment Nairobi. Bafan Nyonso Tatiana à Nairobi, vraiment na Lingarabino. Merci Pena Bafan Nanganyonso à France, Abino Nyonso. Merci beaucoup à vous. Tozo continuer à kolinga bino to sarande to yokana na bino vraiment boboto bondeko ekoba korenye Congo ya biso nyonso Congo ya Nzambe. Allez, au revoir. Congo Millennium, Congo Millennium.